yango makamuna donc nyonso wana tokuta yango ya kotia o a fixé puis adopté mwasi ndenge azana soki mobali alingi mwasi comme pas akoki kopesa symbole à $5,000 soki misala emonani anga beti basinye loke babaluku bapesa mbongo envelope ya $500 watondimi me misala nanu ezate mwa mobali alamuki na tongo pa meme 100 fo kolia aza nango nanu te akomi na 75 ans aza na lopango baboti distraction basoso tozana ekitana ezokita te kaka basi biso tozana basoso ekitana babai tokobrosa onazela soso na brose ti sikoyo basoso ngo komi basi wow bali bongo na kanda na kutabutsa na kabisa na ebandeli ezalaki elembo mingi banaye kozala mwa mungwa to bakozwa mwana mobali po alakisa makasi na ye batinde na bilanga akende kokata bilanga to balebisa ekende bomela biso mbolo koyela biso na mbangu to batali mbangu ya mwana mobali ekomi koevolue ti lelo ndenge tokomi oyo ekomi na bamontant oyo bakomi kosenga biso affaire dot $500 bandeko balandi eske eza mabe to eza malamu yango na biso na GK Business TV lokola tolingaka tozala na pointi mpenza ya information lokola tolingaka tolobela oyo ezali actualité lelo tokiti na terrain po totuna bayimboka parce que mobeko oyo ezosalema mpona bato ekosalema mpona mibali ekosalema mpona basi bongo bango bato oyo baosala bango mobeko wana po balobi mibali bayaka na $500 bango mibali balobi nini basi bayelaka bango po bapala bango na $500 bango basi balobi nini bongoka nini tolobaka lobisa bango avec Gauthier Business na kiti lelo na balabala mpo nalobisa bamama nalobisa bapapa nalobisa bilenge basi mpe nalobisa bilenge mibali metika deja napesa mbote na bapartenaire na biso baoyo bazosoutenir biso na GK Business TV topesi mbote na GBC ya yeme AG akunda matata belini vado le banquier napesi mbote na Di Umberto Kabisi motema ya kode le choix napesi mbote na oyo azolemba te kokomela biso mo bakisi kotinela biso mo bakisi tobengaka médecin de son état motema ya Solange Diama napesi mbote na docteur Christian Poussin ozalike bulana nano émission oyo bulana nano ndenge bapapa bamama bilenge basi mpe bilenge mibali bazoloba bongo tosukisa émission na biso na ndeko na ngai Calvin Kosi toujours à notre poste et fidèle au wapi na GK Business TV bandeko balandi toujours continuer kaka na émission oyo sujet oyo lobisa bato yebisi bino bato bazokauka soi mpona koloba bato bazokauka mingongo na bacoin na babalabala na kati ya babus donc na baterminus partout na Kinshasa sujet oyo yango nango affaire $500 yango biso tobi non kande tobaka lobisa bango tokiti mpe na balabala tokozala mpe na babus tokozala na barond point partout bokomona biso lelo mpo tolobisa bango bapapa bamama bilenge ya basi mpe mibali bango balobi jusque ezalaka proposition ya loi mais proposition wana déjà ndenge bandi bakelele boye balobi yango awa lelo naza na mama Magi Mafuta tikaka ngolo banopresente mama oyo asungasunga biso mwa to tozalaka ezalaki ndenge mpe mwa to mama Magi Mafuta bonjour oza na mboka oyo te mama makambo ezolobama aoyoki na bana mama yo oboti bana basi combien naza mwa mbali naza kaka na basi moko batikali 5 mais député moko alobi azopesa proposition à loi Daniel Mbawa alobi na ba milieu urbain lokola ba grande ville suka ya dot $500 na ba milieu oya sima kuna na ba village kuna $200 mama pona yo apoza na bana mitano proposition lona pona yo lobi pona ngai dot ezali eza nango mabe te mais ndenge ya proposé awa na Kinshasa $500 na baprovince $200 donc basi ya baprovince baza na valeur te apesi bango na coup d'abord soki totali bien
basi kutu bamibali nini bakoma préféré akeno bala na ye na mboka mpo nini mwasi wana ata mosu aza na mentalité bien par rapport ya bana na biso baza mais mpo na ngai ndenge na mbatelaka bana na nga ndenge na kolisa bana na nga ndenge na tangisa bango nga papa wana atika biloko wana ya badote eza nanu makambo ezali coutumier oyo eutaka biso tokuta yango bokoko tokuta yango makambo donc nyonso wana tokuta yango ya koyi kotia o afixe epi ya donc te mwasi ndenge aza na soki mobali alingi mwasi na ye comme akoki kopesa symbole ya 5 000 $ mpona mwasi na ye comme akoki kopesa ata 10 $ apambo biso baparent tokosenga même 10 $. Oyo bana mwana na ngai nazwi ka 10 $, eza symbole tout eza symbole ya koki kofixe prix te mpo ezalaka te ngai nde naza boye bana na nga batangi naza na balicencié baingénieur baza na ndako na ngai ebele bon lelo oyo mobali oye loi wana bapesi ya 500 $. Basi misusu baza badocteur batangi papa nini ebele valeur nini wana boyopesa na mwana na ngai boye nde naza boye mwasi moto apasi namoni pasi mpona kotangisa bana epuis natangisi bana na ngai na baekole ya bien mpo bazala na éducation ya bien bana batangi na baekole ya bien mpo lelo oyo nga mpe mobali oyo akoka kobala mwana ta mama oyo bana na ye baza na éducation ya bien mpo naboti mobali te naboti ta basi en tout cas babombisa likambo wana ya 500 $. Mais maman euti na oyo bato bamoni na loi nyonso te eutaka batali na mboka nyonso bamoni tambola tosali mpo tobombisa exagération ya badote 5 000 $, 7 000 $. yango babino to réglementé yango esuka na 500 $. mpo motu tokoma na possibilité babala bato ebele lelo bazobala te parabaza na basi bapesa bango mikanda me yango banda wapi ya kosuka abi mpo oyo basengi elekeli na mayele na moto yango nauti koloba dote eza symbole ombongo wana oyo bapesaka yango kaka toyambaka babokido yango kaka elambaka biloko ya kolia na coutumier donc mobali aza koya mbongo ya kotia na enveloppe yango wana tokoyamba bino bandeko ya mobali baparent ya mobali bon sikoyo topatie 500 $. tokoyamba bango na baje ya plastique toloba na bagato non so tolobi gato kutu eza plus cher po bato misusu bayaka ye misusu ayekaka oyo batiaki nombre ya 10 personnes me bakomi 50 personnes baye ebele normalement totala nano thomson lelo eza na prix nini soso carton ya soso ekomi ba 49 000 francs congolais kutu nde naoloba boye eza susu ya mobata mpo ngai nauta kosomba ngo kala so totali bien thomson lelo carton ya thomson ekomi 100 $. bongo kaze ya biere kako ya nkoye ekomi kaze 15 $. bakoya combien de personnes biso Kinshasa tolinga koye feti oye boye fo mela apa kolia donc fo mela omeli olobi oui nakendaki feti ya kingandi naliaki na melaki poso osali bongo te bakokende na réputation na mabe okutu bango kutu feti basalisaki bato balie te boye tomona yango na Kinshasa. Bon maman qui pour na yo kasi par rapport à loi wana likanisi ya soki ezali pour na yo penza atika na ye papa atika moto na moto azwa décision mpona mwana ye atika yango moto na motu alanda ndenge ezalaki liboso soki akotia demi to conscience na biso mpe ezali te ezosala jamais ngai nakoteka mwana poso totali bien mwana oyo ya ngai aza pe même na valeur ya 100 000 $ te aza pe même na valeur ya 10 000 $ te ezaka apukie toteka bana te mais atika likanisi wana bato nyonso bazala basala yango na ndenge na bango na ndenge ya propre abalisa mwana na ye na ndenge ya bien tout ça. Voilà maman lobi tokende kaka na conscience ya motu na motu azala na conscience motu na motu atela nini ya kosala mpona mwana na ye par rapport ya bizaleli comportement ya bomoto ya mwana na ye bandeko balandi biso tozokontinue kaka kolobisa bango awa na GK Business TV aza na balabala nazoluka esika nini na kotuna bato mpo namoni sheri moko azoleka mama te naozala te naotuka kaka
makambo ya 500 dollars oyo mpona dote ezolembisa mo bato mpona kati ya balabala ekokona kuti bamama awa nzela mama nakuti bino bosala misala awa bakanga basuki tozala proposition ya loi ndeko moko alobi aza député abi azokenda parlement basala loi dot esuka 500 dollars yo lokola mama yo lokola mwana mwasi likanisi wana mpona ozwa monene likanisi wana nga namona wana eza mabe po bana na biso ebele batangi misala eza te soki ntango bavote lwana ke mwasi mpo bapesaka mbongo enveloppe 500 dollars fami ya mobali bayaka 4 kombi na 4 kombi na baza kolia biloko ntango bakolamba fami ya mwasi peut-être baselimite wana siko mbongo bakolia biloko ekoka te misala nanu eza te bana mibali ebele basisi baza na campus wana misala kosala eza te baza na basie baparsole basala échange mbongo etiani kochange dollar bamosusu bazozwaka bénéfice ya 1 dollar baza nano maboko bapanga na bango bapango bapapa soko mbongo mobala baozwango wana mais justement yango na bimbongo mobala baozwaki obino mposeka ba 5000 dollars yango te mbongo mobali ya bala opermettre mobali ya bala otsukisa na 500 dollars po bana mibali babala epi molimo oyo tosambela kopesa bango misala soki misala emonani soki babeti basinye lwake babaluko bapesa mbongo enveloppe ya 500 dollars watondimi me misala nanu eza te mwa mobali alamuki na tongo pambe misala fo kolia aza nango nanu te akomi na 75 ans aza nanu lopango baboti akokende bala ndenge nini misala eza te bongo bango baosenga bango 5000 baobala kaka yaya totala conjuncture ya mboka eza mabe bato bazokufa nano banzala pasi eza na mboka siko mbongo kobala kozwa ngo wapi banda botama aza na ndako ya tata na mama mbete koma mokuse makolo milayi siko mbongo merci mama yangwana mokonzi mboka yo bana toteka mabala bonga mpona ngai vraiment étant de mère namoni yango mabe te disons bafasiki bato oyo baza na mbongo mokie oyo amoniki aza na mbongo mokie akoki kohonore mwasi ne na 500 dollars selon possibilité na ye amoni ke akohonore mwasi na ye motu nyonso ou bien double ou bien triple pa ye ça dépend bongo amoni yango mabe te okomana bana nga basi limbisaka mama natunaka ntango babalaki yo babataki kombe na mbolo wana ezalaki koyoka lisolo 250mingi bazwa bati na nyonga botise bana 5 ok ngana Calvin Koko bamama tobi na bino merci ngana Calvin Koyi tozokontinue kosala mosala biso bandeko balani nakisa bino na bisi bato balingi babunda bato balingi babunda tellement discussion eleki makasi bato balobi na kati bato balingi babunda lokola nazalaki temo nalobi te fo nasala quand même émission bon ngana Calvin tokutani mpe na papa asala na ye papa bonjour est-ce que tokokoyeba komona oren papa papa damas proposition loi moko député alobi azopesaka proposition mpo na ye ndenge badote bazosenga ebele ba 5000 dollars tout ça mpo na ye amoni ke dote esuka na 500 dollars bato mosusu bazondima bato mosusu bazoboya mpo na yo likanisi ya député wana omona eza malamu likanisi naye eza mobutu biologie wana mosusu bazwi yango efixe yango ezosalisa bato mingi oyo baza na posa kobala oyo toza na posa kosala boyeboye tozokoka te mpona kozanga mbongo bamillion wana basengaka citron bokateleka moya te eske mpasi ya famille na famille oyo kobala eske osi to bokosi edala na mamage soutenir yango na soutenir yango bongo mpona bato bazoboya yango
wana makanisi na bango wana eza baproposition na bango makanisi na bango mais sini proposition wana antuka donc mpona oyo ekopermettre bandeko bazali baproblème ya kokokala bala donc na baeglise makambo ya esprit ya célibat ekosila makasi soki basimbisi méthode wana bien soki mpena gouvernement epesi mpena accès nango l'état mpena avandisi yango wana mpena ekozala bien natuna mwa motu mwa koliki ya curiosité papa oza na mwana mwasi donc so bayebi mpona mwana na mwasi nakozwa bato mosusu bazozwa baregion balobi na atangisi mwana na nga asalila université mpona akolwana nsali abanobokola de temps en temps baza na maladi passe famille tout akobanda oide alors na aide wana basali mpena bien facilité mpe mobali soki aza na position ayebi famille ya mwasi nanga boye tika na aide akoide na licence wana. Merci Papa Damas, na ndenge opesa biso mongana mpona micro. Merci. Toyoki oyo Papa Damas alobi biso no comment totuna kaka tolobisa kaka bandeko na biso mutu na mutu apesa likanisi na ye par rapport ya proposition ya député Daniel Mbau. Voilà, ngana Yves Koko tosimbi motema tokontinue kotambola na nzela na biso. Toye malamu tolandi babitina kata bamapango. Maman, bonjour. Ndeko na bino naza journaliste naosalaka enquête nayete so beaucoup par rapport ya faire $500 $500 lelo députation proposition ya loi nanu bavote yango te no bamama bolobi nini oloba papa naoloba nini wana biso d'accord $500 tika batribu na tribu esala facture na bango na ndenge na bango ntaboti mwana mwasi adépasse mpona ye $500 eloni bien que d'autres eza nango symbole toboyi te mais batika kaka parent na parent esa na choix ndeni na obalisela mwana na ye na combien yozoloba 500 na batribu mosuku 500 eza ebele na bavillage basenaka basango ntango to 500 eske okokango do edépenda na selon mutu selon tribu selon banini na bango bacoutume na bango yoloba $500 mpo mutu mosusu eza eloko te mais pas mosusu eza engeka makasi vraiment bandeko nyonso mibali babala yanga na babali te nini ezopekisa bango babala mbongo kaka te misala peti $500 ezoloko te maboso mosala eza ta bala ndeni bapesanga bato misala batikala mamba $500 bapesanga misala bazala bavie ya bien nde bayeba ndeni ya obalela ata eza 3000 soki azosala me eza topi ok d'accord libasuka par rapport na yango batika biloko wana distraction basoso tozana ekita ezokita te kaka basi biso tozana basoso ekita nano babeta kobrosango nazela soso na brose ti sikoyo basoso makomi basi ok nayoki mpe mama na nsima na nga azolobaloba na likambo ya $500 ntango oyoki yango yo lokola mwasi yanda yango ndenge eza nango mabe te nde balobi soki $500 yango po libala ezala nango mpe kaka lokwa libala eza lokwa nakoloba nini nakoloba ndenge exemple nakopesa eza lokwa ka symbole o soki obali ata obalisi na $1000 $1500 lelo soki yo pasi ezoyo para okeka na ndako ya mwana wana ntango mobali abimisai mbongo wana kaka ye moto akosunga o mais sikoyo na $500 mpe tozotala nano nga mwana na tangisi aketi université asilisi sikoyo $500 opesanga para mpona sala nango nini $500 na osala nango nini bongo ya mwana nga atangi klasi ti asilisi na ozongisango na $500 wana batika odistraire biso bapesa nao misala baproche bamisala bamona misala mwasi anga tobali na $500 to osalaka to oleseni biloko te bakolia matiti bapesa biso misala mibali tozosisa bana baosisa klase ya mibali misala eza te baovanda biso na bandako badiplome ekende pamba nyonso mpe ezokende pamba bapesa biso misala so misala emonani bokobana yango na $500 mpona lwa wana eza ya lokuta batika biso na lwa wana baémission eza ya lokuta tozwi lwa wana te batika kodistraire biso tuni mpe lisusu question nde natuna ndeko oza bandeko ya mibali naza bandeko ya mibali bango nyonso babali te misala eza te babala ndenge soki avandi mwasi na bango bafacilité so mosala eza te asala te ata $500 yango ozwa yango wapi po abala mwasi aza na mosala te $500 ozwa wapi aobala mwasi yango ndeni soki atie mwasi yango lelo na ndako biso famille tobaleli ye mwasi sikoyo akolesa ye nini
biso presque doit te commis à 500 $, esprit à célibat dans l'église au sablé de la est-ce que ozala kaka tozomona kobalisa bango mbamba 500 $, bobala ekomi ondie biloko moko actually biloko na badivorce eza ebele mwasi moko banga na ndako aliaka te alataka te leo omona moninga aleki na kabelo etine ndako osalaki ndumba libanda sikoyo moi bandeko na biso mibali baosala nde maladi la oya maladi azwi maladi na libanda ye nango na ndako ndeko nango mobali akufi na maladi po ani abalaki na 500 $ moins cher na ndako kuna kolatisa mwasi ta kolesa mwasi te mwasi abimi libanda po alia alata lokola baninga sikoyo ndeko nanga akufa na maladi donc il va la 500 $, para moins cher. Ya moins cher kolingi na biso yango Moi une discrétion, faut pas le tenir comme nga na 1500 sikoyo 1500 wana ezalaki na odoti bongo bongo sikoyo biloko nyonso te oyo basenga masanga ezalaki 50 kasi na ntaba babiloko mosusu batiaka wana super nzungu omiliki saki ya sucre mungwa ebiloko ebele neti papa tuna basaka ta basenga biloko ebele ebele papa basaka ta basenga biloko ebele nyonso tonga na bebisaki ya tata na biso ezongaki na libala oyo batasi basutasi bamanzanza miliki basaki ya sucre wana ozwi na basaka tomosiko na banianga elekaki ebele sikoyo batie na 5 sala biloko nyonso to papa wana eloko te bachange lwa na bango batika kodistraire biso Calvin oyoki nyonso abebisaki na ndako papa na bango nafutaki yango afutaki papa mobali nde afutaki yango afutaki nyonso mobali aza ata kobetelanga na lisolo ya likambo oyo mwana mobali ate bablesa boy bon ngana Calvin toyeba na balabala tobriske bango na pale toyosona bato balabala merci mama botala bien batunaka te mituna na bato bo eza malamu bino mama bovote lwa na bino botuni bato te eza normal te bavote eza ba proposition bavote pango te bandima ngo mpe baza te apesa proposition biso misala nde toza na apesa misala social Calvin tote tokontinue mokolo na biso balobi papa tozwi yo vraiment na balabala merci d'abord de opesa biso mongongo na yo ozolanda makambo ya proposition ya député Daniel Mao ntango alobi dot esuka na 500 $. Je pense que lokola mwana mobali ogangi lobi ouf finalement bon bana trovanga normal et soki eleki ekozala bien mais esenga nde sikoyo ndenge apropose bomo oke misala eza boso misala eza te 500 $ wana mpona ozwa mpe eza pe difficile mpona ozwa mpe mobo wana bonga nazalaki na ombe yango ok mais moi te ke ekozala quand même facile mpe quand même na bana mibali bien ke misala eza te po malgré misala eza te tomoni quand même mibali babalinga ba 2500 ba 3000 $, malgré misala eza te moto soko soki komi 500 bafacilité biso bana ndani bon bafacilité biso eza kutu bien wana kutu nasepeli mpona badepense banini mpe nayokaki lisusu te ne balobaki ntango babalaka makambo baplasme bacongélateur banini nde mpe bakase su biloko wana en tout cas esali mpena bien donc tozomela mpena bokoko nde tobandaki kobala kala nga nasepeli mpena tozomela bokoko mpena nde tobandaki kobala kala oye bobali na ndenge moko boya bien simple esuki akutu namona eza makambo basali wana batika mpe bamakambo basali wana eza bamakambo moko boye ezaka na terrain banini yoki esu mosika batika mpe makambo basali oui nga mpe napesi ya encouragement batika mpe bamakambo basali wana omoni basali mosu oke 800 1200 donc sozotendre yango donc omonaki okende yo ososengi facture te na nasengi facture ozobundana na seur nalengi oza bandeko basi naza bandeko basi po asabali bosengaki combien wana bakoyeba te longo bapere nde basalaki bon kasi oza ndeko bango bayofu te nayebaki loba ba 2500 oyo basengaki wana mpe ezalaki ebele mwana mobala bato anyokamaki fo oya kobali bongo na kanda wana kuta botisa ye na kabisa bandeko na ngai misio lelo kitoko wapi na kanda 2500 na ye abotisi ebele donga récupéré lare na ye abotibotie 6 après asali mpena mbongo ne ntango amoni ke mpona protéger bana na ye nde siko ayaki
mingi asalimaka motu normal presque wana apesaki félicitation eza petite sœur ozalaka na ye félicitation nga ndenge nde bana kasi bazala en valeur. Bon, merci de vous. Nous sommes continuer quand on a Calvin Ngoyi. Nous continuer pour le bisa. Nous comprendre que la Kanda Mbongo 2500 na ya bina salé hilar na ya. Merci pour ma Calvin, nous sommes continuer la mission. Voilà. Dans le bisi ma papa, dans le bisi ma maman, dans le bisi ma soeur, dans le bisi ma frère. Vous qui va monter ma lobby. Non commerce de ma part. Moi na la kamba lobate. Mais na ce qui ka quoi lobby. Tant ba papa si 2500 na e, a saleli 2500 na e. A potisi seul na bango na ninga mukete. Est-ce que to ce qui ka mais est-ce que zala ibongo na solo. Bane ko balani to tiko landa bande ko na ngai na ibité. Est-ce que loi oyo eza mabe. Baso qui s'en dote na $500. Est-ce que ça m'a bien? Yo peut-être place au na kituana na papa na maska bovani. Papa kanisa penza bien. Yo peut ça qui combien? Parce que pour cela on a maman té. Expliquez dans mère. Expliquez dans mère. Est-ce que aux autres facilement 2500, $3000, $4000? Est-ce que aux autres facilement? Na likolo na wosi mabakisi ba plasma. Comme likolo ba ota plasma. Ba ota congélateur. C'est-à-dire que ba sengi bino balobi nini ya grande qualité balobi chaînette 32 carats babakisi na ba chaînette makambo esama mikolo ya mwana. Est-ce que député wana na souci ya peuple na souci ya bandeko na ye est-ce que asali mabe akumba loi wana na parlement? Voilà, aza na raison to aza na tort, mais ngai lokola mopanzi sango naza na likambo ya koloba te. Nabwaki kaka balle cette fois là nabwaki kaka balle mais posa na ngai ezali na bapale bokontinue kodébattre yango bino mpe bana pembeni na bapapa na mama ntango botala émission na nga botuna papa yo fokai combien est-ce que eza mabe malamu ekozala mwa bien. Je pense que totrouverons ka des solutions. 5 ekozala moke 5 ekozala mingi mais tosengi mpe kaka na baparent bana baza ya koteka te. Tosengi mpe kaka na baparent libala eza continuité ya vie moko quelque part bien que alongwe kaka na ndako mais esika kei aza kaka mwana bino esika kei bobana kaka kolanda ye esika kei soki mpe likambo bokobenga kaka esika mpe akei bokotuna sante na ye. atukanga na suki awa kaningi tooloba biso na Merline wala fula matondo oyo ya papi nzao lokete napesi yo mbote napesi mbote na mama Bokilo. Mama Bokilo osenganga combien? Mama Adrienne Nongi tantine osenganga combien? Mama Bokilo Adrienne Nongi tantine ya bato ya Obed de Kabea mwana poto tantine ya Igor Nkolo oyo mpe kala mingi te facture de yaki mais nayebi te ye soki nasengi combien likambo yango yango napesi mbote na Bela kala na Chantal ekala na Bela napesi yo mbote depuis Bruxelles. C'est-à-dire que vous continuez comme bakisa kaka bomibakisa na mulongo ya ba oyo balelaka pe balingaka goutier business kasongo na GK business TV. C'est-à-dire que ndenge na bino ko se manifester ko linganga ezaka ka bo s'abonner et puis bobengaka bo komataka ba suggestion na bino ko chaîne oyo ekinde biso nga na Calvin Kosi de to kontene na bino prochain numéro check.